Breaking news, bande kobatali ya breaking news. Bozali ebele en direct à Mongalema, en direct à Sentinel TV. P, tozali koleka live sur internet na Sofkins TV, télévision émettant sur internet en direct il y a Canada. Alors ezali bongo proverbe 30-30 na basangwa Congo, oeza domaine na biso. Bonsoir. Corruption monene na Congo, Kabila, les Rwandais, les génocidaires rwandais, a commis ko corrompre Badiama na roi belge pour protéger atika la président Congo après 2016. Mais Kabila, bilia ki obi koki pour makamyo surtout comme na suka. Oko tikala sous président Congo te, oko zalaka pe sous président Congo te pour eloko nyo surtout ezarani bandeli, ezarape na suka. Kabina tango ifweni Bendana ou Ebembe na yo et qu'on a traîner na Kinshasa. Alors tous allez en direct à Sentinel TV, tout le monde en parle. Oni koleksa tant na yo kitoko na ndaku, oni koyoka ba sango ya Congo, oze spécialité na biso, oni kozo exhortation ya kitoko, oni kozo conseil landa bongo petit déjeuner, landa breaking news, landa Chris pain de vie. Landa mama benana masolo ya mboka to on l'appellera femme yango et kangi masolo na diaspora. Sentinel TV comme chaîne ya référence, chaîne ya combat, chaîne ya elengi, tout le monde en parle, tout le monde aza d'accord. Alors landaka Sentinel TV invité pe ba camarade na yo ba go rejoindre biso na Rolanda Sentinel TV. Alors tous na breaking news na biso ba Samra Congo. Et les Ganatango na Congo, Olengankoi et l'opposition va réagir que Kabila portera seule la responsabilité de toute crise des institutions au Congo. Pe Oekolanda, Soki Azamba Ute est allié pour Ebembenae, va ko traîner en haut. Ba expliquer qui Ban Ki-moon que mandat ya Kabila Oya Yiba depuis 2001 et si Kabila place naye. Ezali ou na prison ou na cimetière. Azan na deux places, ou na prison ou na cimetière. Yem to repona et c'est gani to kenaye. Nangonga o bandeko sango ya mawa un carnage à l'est du Congo où les amis et le complice du génocidaire rwandais Kabila ont fait plus de 20 morts dans l'est du Congo. Ezali ba génocidaire rwandais en complicité na Kabila Baye Kuboma, l'issue na Est à Congo. Bilan de l'attaque des rebelles ougandais à l'Est du Congo. Nangongo Kinshasa Zakoningana Félix Tshisekedi a confirmé déjà qu'il y a un successeur, il y a père na Moutou à IDPS, et c'est que Azo mema IDPS vers une alliance avec les Mobutistes pour tacler Kabila, l'assassin, to yebite Soki Ezaline Mwana, l'avenir nous donnera raison. Kagame aza clair, à l'objet gouvernement congolais Mobimba, ezali associé na Rwanda na ba crime nyonso o ba basai na Congo. Balongola ta mutu moko te, ba membre nyonso ya gouvernement ba yebi baza impliqué na ba désordre nyonso o Rwanda sali na bilan ya 20 000 morts na mokongo na bango. Ba sango ya Congo na banda kuna bino breaking news, boke ba vidéo moko Kabila, les génocidaires, à l'Oba, il y a une année, tant que na bakatangé nyonso ou alobaki ke na 2016 eloko ozalate, bato aner ba lancer ngo susu lokola intox, ba traduire en français pour na kosala intox. Ezali makambo lelo te za makambo kala en réalité Kabila azo se terrer azo banga parce que communauté internationale lingeli eboul, ba congolais ba tutu ba lingeli eboul, kutu akendeki na Angola koluka susu na Brazzaville na Angola pour aluka support mais bazo bois qui ça est partout azo kenda zo beta porte ba c'est que moi ba aider ya te likamune et l'équipe makasi donc bo yeba bo keba na intox wana. Alors emploi diplôme ezali distraction ya sika bo yebi que gouvernement rwandais occupation chaque mois chaque semaine ba ya na stratégie ya kola lisabatu pe ko distraire ba congolais. Alors ba lancer sous liboso balanda balança ki intox moko ke matata mponyo azo luka ko démissionner or biso tozana tina matata mponyo te
ce n'est pas Matata Mponyo notre souci. Notre souci est Kabila na système na mobimba bakende. Alors Matata Mponyo Kanyama baza la suspendu to baza suspendu te ba travailler sous ordre de qui? Alors biso siko tozo kende ko kanga mutu tozo kende ko kanga batu ya mike mike te bato tozo kende kanga ba exécutant te tozo kende ko kanga exécuteur o ya pesa ordre. Donc les alliés Kanambe les génocidaires rwandais. Alors, vaste corruption de députés provinciaux na ya PPRD na Katanga. Kalev a foutu chaque député à PPRD 40 000 pour voter ba candidat Oyo na gouvernorat Oyo Kabila à Rolinga. Parce que Oyo Barosala ba jenaye. Alors, na Kinshasa, ba politicien nyonso ba lancé jeudi Oyo Zoya, donc le lot le 1er mars, jeudi le 3 mars, et vous allez de 20h à 20h30 opération Congo Bololo beta sifflé tia makelele mokili momeye bake Kabila ata mutu moko alingi ete il faut son na Rwanda toto aider to kundaye bon balobi opération ana makelele beta sifflé beta mbunda beta nzungu beta basani beta ba fourchette 30 minutes makelele sala mapo batu baye bake to lingi Rwanda te il faut azonga na Rwanda to akende kopema na cimetière quelque part bien batumbaye. Les jeunes de Lucha Batiré Bangonio surtout ont écopé de 2 ans de prison sans ferme. Basali le côté car pour se manifester, Balingi Kabila a prolongé mandat na été, Balingi a tika sous président pour mutumora voter été, bande bandeliti le musala na eko tricher. Alors ba écopé bango 2 ans en prison et pourtant ba Rwandais oyo ba boma na Congo, ba Rwandais oyo ba sala génocide na Congo, ba Kotsa bango na brassage na armée baza na impunité et pourtant ba congolais au bazo réclamer ba droit na bango na bazo finir na prison. Alors congolais pe congolais l'air est grave tout élément tout sikolamboka na soulèvement populaire et vous allez ndengeni to ko sauver bandeko oyo ba zalaki na biso oyo ba koti na kati ya loyenge wana ya makambozo leka na Congo to ba oba ba victime na ba prison ya Kabila to lobaki te Kabila comme corrompre roi belge, allemand, américain, diamant, mais bango tout boy na bango, faire na bango ça gelé, les oïnes de la bango, alors bamina ku kimisi déjà basina bana, bazana ba poto boyebi ba place ba ali, c'est-à-dire que ba souris na bara bani ko quitter déjà la navire parce que ba sentir que Titanic et niko sala naufrage. Et pourtant boyeba na Titanic ozali na première classe. La deuxième classe, ton akal, bato nyonso bakufa ata moko a se sauvaté. Alors, na dossier religion, ba yebisi que Dieu est contredit par les siens. Dieu est contredit par ses serviteurs. Dieu est contredit par ses créateurs, par ses créatures. Bato nzambe moka sala ba contredire, ba komi ko balisa, ba gay na ba gay, ba komi ko balisa, basi na basi, ba komi ko sala makamunyo surtout contre volonté nzambe donc eza mawami. Ba dossier à Kinshasa ndeko moko auti ko contactenga alobi Florine Pangi alias Mukumbusu bracelet électronique c'est longwe déjà a zongi c'est la père nae di kapai église na ba fongola o ya botola e parce que Florine Pangi azalaka ko beta mbunda azalaki mutu moko ko beta mbunda pe azalaka na service social en France. Père spirituel nae amonaki ke azali mutu amona déjà mbongo atikelaki église après Florine Pangi lera kutani na ndoki pinganga ya Denis Lesi a changé ses comme église a eu onction satanique lera kene Kinshasa a simba kisi et soka kene Kinshasa alata kamoniere akenda robina banzembo wa zaiko na wenge batutu bayebi ba image ali tout et tout. Alors amelaka papa ya molimo to encadré na ngala linga beaucoup plus babenga encadré spirituel papa va molimo te mais encadré spirituel vous avez bien encadré spirituel na église alakile mabe ayebisi soki azongisi église na ba clété akokufa la preuve mabala nyonso Florine Pangi akanga to apambola mabala wana ekufa pe lisusu ayebisa biso pona nini ba sœur église ba pesaki kombo Mukumbusu aleka expliquer bino poni babenga Mukumbusu ba pasteur pe bana Paris ba yebi ba dega na ye parce que à part komela encore amela ba kisi nyonso ya bokoko
ye moko ayebi mosala nango asala nango nini lelo oyo akomi kopike crise parce que église ebandaki 500 personnes lelo atikala na 2 3 4 5 6 lere azomona ndenge wana ezopikise crise olie aluka azongisa église na maboko ya mokolo nango mais lokola aza koandirsi cœur na ye ayebake nzambe akoti na processus ya kobeta malgré balongoli bracelet électronique mais yebaki oza na problème na nzambe luka mokolo église ndeko oyo na kombo ya dikapai ozongisa l'église akosala prière pe okozonga na yo mobeti mbunda to un simple frère en église ekozala malamu mingi ke okufa okende na lifelo lokola ba oyo mosusu esi bakufaki boyebi bakomi na bango na Paris, boyebi bakomi na bango na Kinshasa, na Bruxelles, na Allemagne, na Londres, un peu partout. Boyebi bakombo oyo batu nzambe ase abeti. Alors ezali basango oyo tozwi. Eza basango tozwi. Bato ebele bakomi kosala nga ba menace, bakomi kobenga nga ko traiter nga na bakombo nyonso ke ndenge nini batindeli nga ba vidéo. Au fait, na bato bakoma soki kaka pasteur asali ba aventure ou bien politicien asali ba aventure, bazwi vidéo wana batindi inbox na lobelango. Bien aimé, ngana yaka ko dénoncer le mal. Mais likambo ya prophète Percé azobina dans wana na ko dénoncer ngote po yemoko aye ko lakisa bino bisaleli na ye. Eza cachete yemoko abimisi vidéo wana alakisi et nzamba azotala nga pasteur Rick a témoin na solo la na ye. Azali na bunya na yebise makambo sali faut senga pardon. Bon, ye moko asala kisi bisaleli na ye video eza na terrain bino mo bozo monango siko nga na ko dénoncer suni na ko dénoncer le côté puisque bino no soza na ba preuve wana alors botika ko tianga pression que o po aza muto bandundu na komi na parti pris na bat musu na lobela bat musu na lobate na dénoncer ka makambo bino boyebite mais muto asali video na ye bino mo bozo mona ke ana kwiti azobi na danse wana na kisinjora siko bolinga na lobasuni les images elles-mêmes parlent. Donc na koka isuko sala eloko te na sali bonzambe na contacter na solo la ginaye soki na solo la ginaye te nzambe abetanga na solo la ginaye na bise atika comportement na sorry ayamba Yesu pe asala vidéo asenga pardon ayebisinga ke azana bunya soka zongi Londres akosala ngo pasteur Eric aza témoin pasteur Eric Muzangi tozalaka na ye tango nyoso aza témoin donc botika ko accélérer que salabo parce que tous na ba facture bozo mona ba charge na za nango bata Kinshasa bazo benga kosunga bango mbongo bozo pesa te bozo assister bisote mama azana hôpital kuna ba bengana ki ba journaliste nyonso tout na yebisa bino bo sala ba vidéo bo no soutenir mama wana ata moko monalité ba oyo so bazali ko finga ba monalité donc congolais aza makasi na buzoba la preuve tia Zoro nani garçon à Suisse a comprendre lobby Congolais soko tie titre ya buzoba nde bakotala yango moni na ba vidéo na ye atiaka titre ya buzoba po bato batala ye ngai na comprendre bino na Congolais soko lobi makambo itoko bato batala mingi te soko kena buzoba bato batala mi donc botika kotumisanga na dossier oyo ya prophète Percy na solo laki na ye naza sorry que na makambo yo boningo sala ngai na dénoncer le mal mais ye moko abimisi vidéo bomoni vidéo ebandi na danse wana basuki na église boninga sona sa commentaire ni naza sona commentaire au salate nazui bonne note nde bino bozwaki bonne note alors nécrologie bandeko nyonso bavanda na Berlin bavanda na Munich na 1986 1995 bayebi ndeko oyo na kombo ya Augusto Nsasi ancien de Berlin ancien de Munich pe ancien de Rosenheim côté tozako vanda na côté ya Salzbourg côté à frontière ya Autriche ba côté to banda ba histoire à vie alors ndeko wana auté ko kufa depuis lobi na île Maurice pe à son âme azamo na lemba foi avant da kuna donc Augusto Nsasi azalaki moko to vanda gine na Berlin to vanda na Munich to vanda na Rosenheim na frontière ya Bundes na Autriche ndeko wana abalaki île Maurice moi c'est à île Maurice l'air ba refulaki ye akendaki kovanda kuna akufi donc ebembe po elongwa île Maurice songa na Congo ça coûte plus de 15 000 $. Yango famille balobi bakunda ye kuna un jour soki nzamba sungi libération salami ebemele ozonga pona bandeko nyonso bayebaki Auguste Nsasi azali susu na biso te pe à son âme
tosololaki na mututu alinga zwa ba ample information atuna Shai Litutu Shai atuna nani Rogiero ndeko na ye aza na Londres parce que ndeko wana to perdre ezalaki breaking news en direct qui a Sentinel TV puis en direct qui a Soft15 TV. Kabila ayebela manda esili, Kabila oyebela manda esili, Kabila oyebela manda esili.